na bana ya Congo banso oyo bomesana kolanda wabino mombu general liso polele nanzela ya www.lisopolele.com. Bandeko babulingo boediete tozana mawa tozana pasi ya kobungisa tata na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Eza mawa bandeko rangai bana Kongo nyoso oyo bozwami mokili mobimba oyo bokozwa tango ya kolanda video oyo émission oyo tobengaka yango mbula mabanga. Bandeko babolingo biso ba Congolais to fongola miso soki to fongoli miso te eza mawa na kati ya bapaya olelo bazana mutu ya mboka na biso tango baya ti lelo banda baya na afdel bandeko babolingo nanu toyoka te na ngambo na bango ete mboko alali ebembe o kombo ekinda sango me baoyo baza kosila eza obele ba Congolais bana ya mboka pona nini tango tokobele na koloba ete ndeko sala keba mopaya wana ayende kosilisa biso bana mboka eleko wana komona ndeko akondima te botepe tembe ndeko pe azwi mafinga abakisi likolo na bino amoni bino pamba me sima mikolo bandeko babolingo bokoya komona ndeko alali ebembe to ndeko ase retrouve na kati ya boloko ezali mawa mingi na bandeko na biso ya Congo oyo bazomona ete liwa yango wana me bazali komeka pe komeka yango bazokutana na yango po ete bato oyo baye kokipe biso baza déterminé me biso bana Congo ne toza koyeba te tango ya koaproche yo lobi ke no oyo ndeko nanga oyo alinginga aloba ndi kofina bandeko no bakongole mosusu bapusana pembeni te me nsima ya mikolo olali ebembe ezali mawa mingi bana ya Congo mawa bandeko lelo tomoni papa na biso akufi ezoloba rien na pouvoir occupation me tango toyebisaka bino ete mwana mopaya aza na mutu ya mboka ayaki mpona bakongolais te ata drapeau ekiti te bandeko na ra ya papa Tshisekedi akufi drapeau ya mboka ekita te eza mawa tomonaki papa na biso Mwando Simba Charles Mwando Simba tokufa sima mikolo awa eloko moko te me azalaki na kati ya pouvoir occupation bandeko babolingo na parlement azalaki numéro 2 na kanisi ya premier naku bandeko tofongola miso bandeko tosala keba kaka na émission na biso apokwa lelo nakobakisa nakoyebisa bana Congo nyonso oyo bosololaka na ndeko babengi Bokechu Wayambo bote ya ye bandeko babolingo bote ya Bokechu elekindelo bandeko babolingo soki Bokechu lelo alingi abondela bandeko na biso IDPS soki Bokechu lelo alingi abondela batisekediste pe na libota ya papa na biso Tshisekedi o Bokechu alobake
bakozala maudit ti la 4e génération ya Tshisekedi. Bandeko tolanda mafinga oyo Bokechu afinga aloba pour papa Tshisekedi bongoto zongela mbilu na biso peto ko avancer makila na bango soki makambo yo lobi ya Tshisekedi c'est un mafieux, c'est un criminel de guerre, des grands bandes qui Tony Montana, Al Pacino, oyebi film à Tony Montana, ezali Tshisekedi. O lelo amemi peuple congolais na liwa abomi sabato. Ata la rappel bibembe wana te. Yango po toko ma place wana ngina l'action ke makamwa maluku toko tika yango te makila ya bandeko wana il fait venger. Tshisekedi azo tambola na ba makila bandeko na biso ya wana lobino ke to lubosa na yango te malgré ba congolais baza ko kipeka ba intérêt na bango mais na Congo ya on to s'organiser ka ndenge veja ko lobi wana pona ko atterrer Tshisekedi pour du bon parce que moto atikala danger bandoki ya Congo o pina ba bimise moto ba teka Congo na monde satanique ezali Tshisekedi Kizenga na Jean-Pierre Mbemba ba dangereux ya Congo ba o babimaki ki ba leader Kizenga akeneki Kaleva apesa bango 5000 de prime ba pesa bango moi ba mbongo ba proposer Tshisekedi poste ya premier ministre Tshisekedi accepté yango donc je crois le 24 octobre oyo bazo kele po ba banda dialogue yango to biso ngo ke ekozala fin ya occupation sous un grand soulèvement populaire. Pourtant, on a toujours le soulèvement populaire, on a toujours un intérêt na biso, ou bien toujours ça aventure. Tshisekedi, azalaki mutaseya, ba américain, surtout ba belge, ba futaki bambongo. Et puis tous à la prudent na eloko Tshisekedi andimi ya akene na dialogue. Parce que na si on a ba multinational bazali. Donc soki to attaquer ba Tshisekedi na Kanambe te Kanamba quoi au sa 3e mandat et puis va continuer na pouvoir. Moi je crois que tout ça pour on saler la publicité comprendre si ko biso to boma Tshisekedi ay bakaza moura Congo eza Tshisekedi te Tshisekedi n'a pas dit au Congo d'essayer à peuple congolais na maboko na ote lokola yona mo sino mama Marthe na mona na yo Mona Tony Montana, Al Pacino, Félix Tshisekedi alias mon ami Gelo. Ndenge boza wana, boza ba vampire, boza ba vampire, boza ba cannibale. Tshisekedi okokufa na lobelo lisusu d'ici 2 mois 3 mois. Soko vani na imposteur irretraité na tunano. Tshisekedi ngabe naza irretraité Bokechu, naza villageois, na Fudara Masuwa. Naza impoli ngai Bokechu na diplôme te na valeur moko te mais lelo moto wana imbécile oyo miso mavondari du Polit Kanambe na carte ya Congo atanga classité un irretraité un bourrique mais lelo bofuka Tshisekedi afuka melieti afuka meli ya du Polit Kanambe afuka meli ya du Polit Kanambe Mobutu asalaki 32 ans na pouvoir Mobutu atikala jamais ko sala ba faute commune pour na peuple congolais tango ya Mobutu batikala jamais ko violer ba maman mais lelo Kanambe abomi plus de 12 millions de Congolais mais lelo motoloko la Tshisekedi motoka Tshisekedi Tony Montana Al Pacino les grands mafieux ya Italie lelo Dieu merci ngona abengaki Kaleve bakera en Italie place azora cour ya mafieuse ya mafia pour avoir une formation en Italie ça c'est vrai à partir kuna ba mimaki na Venise na mboka moko Venise parce batangisaka ye ndenge ni balalisaka peuple ndenge ni basaka mafia ndenge ni kotia peuple na espoir mais espoir ekozala te yango akendaki kuna na Italie yango nalobi ke peuple congolais les 26 toujours sont ba cercueil mibale ou bien moko tokotia photo ya Kanambe na Tshisekedi il fait tout kunda bango soulèvement populaire
normal. Moi, dans la même chose, c'est qu'un artiste est On voit ton abri qui est monté. Il faut pas boire tous les jours. Les autres par rapport à lui, mais maintenant on a parlé, on va dire que oui, maintenant qu'on a parlé avec lui, on nous a vu que. Mais ça, il y a eu parce qu'ils ont un truc avec les trucs comme ça. Bandeko, bosi bomona mutu, membre moko apare koto cadre moko apare kona biloko ya lolengo wana. Toza fier na lidero ya biso oyo akendaka nyoka te banda bitumbo ya ye aza obele grada eza mawa na bandeko na biso oyo baza komibengaki bazali bamembre ya peuple mokonzi me lider na bino aza lolenge wana lider bandeko bosoloka na boketu bobenda matoi mama Gigi osimbaka Biblia mama ofukamaka mpona kobelela Yesu Masiya mama soki ofukamaka na bosolo Yesu Masiya ayokaka yo tuna molongani na yo eloko nini Papa Honoré Ngwanda asala ye nyongo nini oyo Papa Honoré Ngwanda azala yango mpo epa na ye afuti yango nanu te tofuta aloba afinga aloba ndeko baimage eza kobunga te baimage etikali tokotunaka yo osilisi kombo ya président Honoré Loposo pe otiki ete oza koatake biso baso bana ya pareko eza mawa mingi pona Bokechu eza mawa mingi pona yo Bokechu lukaba pasteur oya solo o bayebi nzambe ba délivrer yo wana problème Dekorangai ozala problème ebele ya makambo yo sali ebele ya mafinga ofingi Papa Tshisekedi ofingi bato de pese ofingi batisekediste bakolimbiso ya solo papa me kenda matanga te kende matanga potondi masolo balimbisio soki biso tokei matanga te soki président Honoré Ngwanda ake matanga te me ekoma sije biloba loba te mboka na biso eza na maboka bapaya mboka na biso eza na kati ya likama makambo eza koleka na Nord Katanga yo yebi yo mission na yo komba na yo ifolo bakofinga Monsieur Honoré Ngwanda pe bato aza kotindo finga Monsieur Honoré Ngwanda oyebi te baza bato yo baza na kati ya misala ya bokipa kaka bokipa oyo fingaka kaka bango nde bazotindela su bato balesa yo finga Monsieur Honoré Ngwanda likambo te Bokechu wa libungu turu Kanga Daddy bandeko bo comprendre biso elekindelo mais 2017 oyo bonne chance na Bokechu na eso bolemba te bofinga kaka nako s'adresser na eso yo oyebi Monsieur Honoré Ngwanda te Monsieur Honoré Ngwanda pe ayebi yo te eso
bino bokanisi baza kobetela bino maboko rando bino boluki bolia botonda bopika po boko bunda na bilima boko bunda na molili lelo ebo motambola na keba toyebi boko mi kotambola na keba toyebi mbongo boza kolia boko sanza yango eso na kosadrese na yo na Swahili poete bandeko na biso baso balandango na bokebi banduku yangu surtout bakambelembele hiko uruma sana leo hii eso na mtu wake star wake leader wake huyu tunamuita Bokechu wa Libungutulu. Banduku yangu tuko si bote batemwe leo hii eso hamuyuwe Monsieur Honoré Ngwanda. Monsieur Honoré Ngwanda hana deni ya eso. Banduku yangu na eso Monsieur Honoré Ngwanda haya muwia. Banduku yangu mumuburule eso masikio. Batoto ya mama munakutanika fasi yote wenye tunasema lugha yetu ya Swahili. Mumuburule eso masikio. Anadanganyika ukakuya mwapareko banduku wapenzi makabila yote hiko ndani. Kabila yote hiko ndani. Shiaba Sankur Kambelembele, vrai Kambelembele, Sankur Manyema Yangai, Sidi Kivu Yangai. Banduku yangu mumubulule eso masikio. Eso kama uko nanifata fanya mavideo yako yote sababu jina ya Monsieur Honoré Ngwanda Zamboko Atumba. Kamata date ya leo niko nakwambia kama hule kirubi wako hata continue kutukana kusema mbaya na jina Monsieur Honoré Ngwanda Zamboko Atumba hina kuangalia hata iko leo eso hutalipa. Baba politike na matusi, politike wana mtu wako na matusi ya kutukana bababa benjenu mutailipa. Leo hii munaanza kutembea macho ngambo tembili kuangalia jua nini munaiwa benye munatafuta. Ezali mawa nake na machine tera bisoro koyo estroyo Bokechi lobi oyo lobi awa andimaki Monsieur Honoré Ngwanda Zamboko Atumba pe alobiete nzela ya Monsieur Honoré Ngwanda Zamboko Atumba eza nzela verite biso baso tolanda. Mais bandeko eza nini bo comprendre bino moko kanga dadi tolanda diaspora bolanda voix na biso peuple mokonzi banda lelo bolanda voix ya pariko clairement et net. Bolanda voix ya papa Ngwanda azoloba vérité. Toi on est d'accord? Toi d'accord? Papa Ngwanda kena élection na kanambete asengi dialogue te balobaka papa Ngwanda boma batola tanga Mobutu mais pour la ni bakanga Tshisekedi te muto asala nani manifeste ya sele azalia fondateur ya MPR
c'est aller de l'eau laisser mais tu sais que moto apandra bato moto benga Patrice Emery Lumumba crapaud yeyo moto benga Lumumba crapaud bato bazobetele maboko biso papa président Kasavubu abeli grave alinga bima libanda Tshisekedi ministre intérieur aboya bimisa président Kasavubu président Kasavubu akufa bakundai na boma ye moko alinga bima asengi mona ne a Rwandais baluele jet pour ako se soigner amati sous avion balo ça le sous deuxième chasse kalikola Tunisie ozate ezamawa ata politique yango bandeko ata kolobi ete kozala gouverneur ambandaka na modele oyo toza fier ya kozala bangbandiste pe tokotikala obele bangbandiste bandeko bitumba tozobunda mpona kolibere Congo toza banguna te mais soki olingi okoma monguna ya bana ya Congo bazali kobundela mabele ya bakoko etali yo na bakoko nde bokoliana bandeko to boy na biso kwa kompanye bapaya oyo bazozwa mboka na biso na makasi na koboma mais soki bino bondimi kwa kompanye bapaya basakana bino etalobele bino mais biso to boy to bahypocrite to boy bakomema biso esika moko te to boy mais bino batu bondimi gouvernement occupation bozala baopposa na bango bondimi kanambe atika lobele président na bino etali obele bino etali biso te mabele ya bakoki kotuna bino bokosamba na bakolo mabele oyo ya Congo peuple congolais ozolandanga mokili mobimba eza mawa soki olobi vérité okomi muto ifo baboma bakata kingo eza na bandeko mosusu balingi ata koyoka kombo ya kanambe azoglise te balingi ata koyoka kombo ya kanambe te balingi ata koyoka oloba ete no mboka na biso eza na maboko ya bapaya balingi te mpo na nini bazoprofite biloko moko ezanga te na menkite ezokende lelo soki oza na Lubumbashi ozwi mutuka okokoma ti Bukavu banani bafongoli banzela wana mpo na nini banzela ono efungwami peuple congolais fungola miso tozoloba awa président sika États-Unis ye wana te touti koyoka me tokoverifie ke lelo barwandais baki okota États-Unis sans visa to vérifier yo moto banda oloba non républicain non eloko moko te ekochange yo moko peuple congolais ndokochange mboka na yo kotia motema na motu te kotia motema na motu te kotia motema na motu te yango bisika oyo tobunda tolala te barésistant tozala distraité na baconfusionniste lokola babokechwa libungu tolo akofuta oyo azosala akofuta akende matanga bandeko babolingo akende matanga biso tokei matanga te mbe toza kolela pa Tshisekedi président honoré oyebi pasi aza na yango pasi o président honoré aza na yango eleki me bato ebele bazaki na matango balati bacostume bakende bamona bango po monsieur honoré Ngwanda yebi malamu ete bazosilisa bana mboka nyonso oyo bakenda sango mpe oyo batelemaka mpo na mabele na bango elingi koloba nini baza koluka meme ye nyonso ala congolais tozomona te tozotika lobe na mafinga moto moso kobima Ngwanda tere tikali vide ya kozwa su pouvoir est-ce que ayebi seko aza na besoin kozwa pouvoir
tozo comprendre bitumba besonore ngwanda te moto azwe biso ke mboka eza na maboka bapaya tolongola no bapaya na mboka soki alingaki pouvoir bandeko babolingo soki alingaki pouvoir baza nango soki alobi lelo kaka azwa pouvoir me bakoyambe lokola bazoyamba angelu te me akotraire peuple na ye te akotraire peuple na ye te ata lelo mesonore ngbanda za mboka tumba azali te me bana mboka ebele basi bayebi ke mboka na biso bakotela yango likita po ete babotola biso mboka ata lelo azali te ekotikala bato bakobunda bato bakodenonse ndenge azodenonse bakozanga te esi ekotela kati ya makila eza mawa eza mawa eza mawa yango tosengi na ndeko Boketu 2017 oyo ndeko batela munoko apare ko za problème na yo te président Honoré Ngwanda a problème na yo te frère mais boni papa zala gentiko oza soki na 51 na 52 ans mais okomi tata mukolo okozwa bakoko tabuzala bango déjà ose respecté Boketu bandeko papa Honoré atindaka bana na ye bafinga batu te atindaka bana na ye bamanke mikolo te politique nde tolobelaka atandeke bozona bo botelemelaki papa Tshisekedi non totelemelaki papa Tshisekedi te toboya nde papa Tshisekedi akende kondima Hippolyte Kanambe nde toboya yango po Hippolyte Kanambe lelo oyo bandeko ezoloba mawati Hippolyte Kanambe akunda papa Tshisekedi me tofungola biso bandeko babolingo na likambo tozoloba eteke senko gouvernement senko nde bima nde tokende kunda papa Tshisekedi bozo obele ko glisser mwana ndeke to bengani Kanambe toko kunda papa Mobutu to kunda papa Tshisekedi to luki mabele bisikoyo babwaka kondo Lumumba to luki cimetière apaka savubu na boma to lukeli bango nyonso batato bakenda sango na mboka na biso to tele bango cimetière na bango mais ça Kanambe mais gouvernement senko Kanambe kaka likolo ya mutu to sali nini bandeko babolingo to raisonner to fongola miso to zaba ennemi te bandeko babolingo surtout bandeko na biso ba Tshisekediste surtout bandeko na biso baza ba flatter ya ba Tshisekediste to kanisa malamu toza binemite nzela na biso kobundela mboka nde ezali okabwana bino boponi kozala baopoza ya okipa Hippolyte Kanambe me biso toboyi abupaya na mutu ya mboka na biso esengeli mwana mboka nde akamba mboka na biso me mopaya oyo akoteli biso na mboka asengi même pas asile mbala moko pa président république tomona yango wapi tofungola miso bana mboka tofungola miso boye bozali kosambela mpona mboka tosambela na bosolo tolongwa na bombu lelo papa Tshisekedi akei bazolukobele bapapa nyonso na basilisa bango ndeko yo koloba ete papa Ngwanda ye mata akoya ndenge nini mo frère ebele ya batraître batondi na kati na biso ya bakongolais akoya ndenge nini akoya te bandeko babolingo
toleli papa Tshisekedi na ndako toleli na bandako po deja boka bwana sekoti kokanelana soki aye na matanga komona non peuple congolais mais banguna na biso nde bango wana bazopie mboka nde bango wana basilisi nkita mboka na yo na ngai peuple congolais tofungola miso peuple congolais tofungola miso nasi nalobi mbala na mbala babandaki na este bango wana bakoti Katanga bandeko ba bolingo bapigi mo batomboki na nord Katanga eloko zokamisa bato bazara ba Motorola bazara ba tolotolo oyo ba nouveau modèle ba tolotolo oyo ya ba indien ya Sud Amerique bazara yango bazwango ndenge nini ekomeli bango kuna ndenge nini mais il faut mona ndenge bazako boma bandeko na bango ba congolais o ba bandima ko fana bango bambula pora nini kaka lelo nde ba pigi me batomboka tokei na Kasai kuna moto zopela na bandeko na biso kamona nsapo bandeko ba bolingo na ebisaki bino ekokoma tira Kinshasa baza ere yango ezopela na bandeko na biso ya mburi ya Congo tobelela mutu ya mboka eza na mopaya esali mbula boni po lelo papa na biso aya kozwa courage ya koloba keno mboka na biso na baboka mopaya Hippolyte Karambe azali Rwanda barwande nyonso balomba nsima na yango balobi ete azaka ngwandiste mutu nyonso akoloba mpona kolibere mboka na ye akomi mutu ya ngwanda merci ndeko soki okoloba mpona kolibere mboka na yo okomi mutu ya ngwanda tokoyamba na maboko mibale oye na pareko tokoyamba na maboko mibale mais zala moto eza mawa bana mboka Congo bolandi ngai na pokwa lelo yango na beleli batu banso oyo basololaka na ndeko babengi Boketua Libungu Tulu bote ya ye rando na IDPS eske bakolimbisa yo bakotika yo lobi otomonaki ozolela o bato IDPS babambi yo mutu na mabele babeti yo osali bavideo ozolela papa rando yango ozoluka wa papa banako zala à l'aise zala calme ozobakisa pe apareko ndeko Boketu 2017 oyo raisonné 2007 Fukama tuna Nzambe tuna Yesu Masia ala kiso papa ngwanda zali nani na nyonso lobaka luka ba pasteur makasi basambelo nelongo ba délivrer yo wana ba problème Boketu ozana problème problème peuple mokonzi bato bozala kata lingomba peuple mokonzi boza ko raisonner bozala bato bobenga soki enda zaka leader na bino bobenga ebotea ye afingi papa Tshisekedi alembi lelo ya tikali na komba besonore ngwanda kofinga me Boketu lobi awa silisi Moïse Katumbi loposo kofinga Moïse Katumbi me lelo andimi Moïse Katumbi ozala mikolo mukuse ngana edisio lelo ndimi Moïse Katumbi ofingi Moïse Katumbi na mwasi na ye mais surtout basi oyo zofinga ndeko Boketu oboti bana ya basi pe ozali na mwasi na ndako respecte ba mama mwasi lokola yuyu mutu mosi ozofinga ye en plein air na ba video zoloba Boketu basi bako respecte ote quand même papa zala mukolo yuyu mutu mosi asali yo nini basi bazo violer bango na mboka na biso na modele ozo kamata komba yuyu mutu mosi oza koloba mena bato bazo violer ba mama na biso na este na yo me boza ko bele ndenge moko
ba mama respect ba mama ba pasteur oyo bosambela kelongo na boketu boteya ye bosambela boketu a changé lokola lobaka ete akozala gouverneur mbandaka akende kozala gouverneur mbandaka oyo asia ndimi loba nzambe na ndenge bosolo oyo ayebi monene ya nzambe mais kombo ya monsieur Laurent Banda Zambo Katumba frère 2017 oyo yo na eso botika kombo wana bofingi mowei akufi bomemere na cercueil boboma e déjà avant bandeko batisekediste o bayaki po baempêche yo bima na cercueil wana bato lokola James loketo lingeke bukanat bato lokola bamama na biso kapinga baliaki na makofiti nde lobi balimbisi yo bandeko babolingo batisekediste balimbisi yo kende matanga kende okota na fulu wana kota matanga po matanga na ezali ya bino ndenge bolobi ya bino bato mosusu baya te bato mosusu bakota te me bato mosusu bandimi bazolela papa Tshisekedi na bandako bazolela po aza moko ya bana mboka Congo aza moko tozangi ye po na nini ka biso toza kozanga me na ngambo ya bokipa ta moko te azali kokufa bandeko bolandi ngai ezali mbula mapanga émission na bino oyo elekaka na www.lisopole.com pe baabone nyonso oyo bosengeli bozwaka baémission ya Gérard Lisopolele maboko yango polele boya bozwa bopanza yango po ete bana mboka balanda liloba ya resistance bisika bandeko na nga baso bozwami botikala na nkolo nzambe oyo azobatela biso pe oyo azobatela Congo pe tokolonga bitumba oyo tozo bunda pona mabele ya bankoko ingeta